cop pas peigner il faut que moi si a peigner mon bal a peigner ozolanda il faut une peigner faut beta fara bozala bino mi balé non c'est pasteur de l'église ça li cop yé ta sali cop non ko pe attaque e pas la né boga moko boy jeune moko cool balar na e peigner la yi peigner tanga ye bon eza no soni peigner na makamwa do sala po a garder ta comme ya pasteur na biso Mike Kalambai notre chanteur Mike Kalambai asa den samba bimisie na libulu ala lelo moni Mike Kalambai vi na ebongi Mike Kalambai église plein Mike Kalambai makamnyoso yo sala ezosimba mais to bazena peigner maman no simba te mon cher solo parce que le solo ya mwana na peigner bo excusez-moi pour mwana na pour terminer na bengi auto utikala mutaka na réseaux sociaux to moni ba publier pe à lobby etalité ya zo wanga na beza jackpot teza ex mo bazana nai da ndimi ke na vidéo wana izayi awanga na wote na Instagram na yabi ke na vidéo wana aba ville akena matete ke église après qu'il se sili ba $5 mambonga mukiazale nango esila bandimi bazala sauter da na pesa bandimi mambongo so église soko église ba biso dono ke kunat ya $5 so ye wana vidéo boy $5 ba série wana ah bon ozomona mais malédiction oyo ya le vrai pasteur mosali na nzambe l'homme de feu l'homme Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision. Bonjour et bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission. Micro, il y a peuple, micro, il y a peuple. Une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des actualités qui se passe au Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, merci de la fidélité, à MLP Confiance, vous êtes belé, Kotala, émission Nabiso. On va parler sur l'actualité, aux Oleka, Namoka, Nabiso Congo, Tomona, moi, si ex-femme, il y a Mike Kalambai, frère Mike Kalambai, comme pasteur Lelo, Atikali, Motakala, c'est-à-dire motakalisation, il y a Ndeko Peniel, maman, il y a Bana, il y a Mike Kalambai, il y a intéressé Bisso dans l'émission aux actualités, où ils allaient côté la lobby, téléphone, donc Peniel a abominé l'actualité, il y a l'IWA des femmes. Donc, comme il y a un téléphone, il la Peniel. Au côté WhatsApp, il la Peniel. En tout cas, tu me campé, que ça, on analyse. En tout cas, vous excusez moi, vous tenez sur regarder la émission autour sur la sur Makambo Tomoni, il y a motakalisation, il y a jackpot na Peniel avec Erzum Bayo, mon confrère, tu me campé. Kosa lango banalise il y a mission absolument mon boebi na kata mboko biso neto solara sur banalise oyo elekaka na mboko na biso Erzumbayo bonjour et bienvenue pe ba joyeux Noël pe ba bonne année 2020 na kata émission na biso ya merci beaucoup Yannick Wenge Nzambe na biso nyonso tout vraiment na pesi mbote na bandeko nyonso balinganga Erzumbayo babona ni na ba joyeux Noël nyonso pe na ngana bongisa bamsu ba okanta eza jackpot oyo ya héritier watana eza jackpot héritier watana bete eza jackpot oyo ya musicien to zarana yende a mutakaliser vraiment eza pas si pe mawa loko tozo mona na mboka na biso makambo Peniel na Denis Lesi babiloko nyonso oyo yo salema awanga nakoma na linga suko benga passer Denis Lesi te nakoma mo benga minka Denis Lesi na comportement na ye aza na valeur aza na place to valeur moko te auto benga ye pasteur non c'est to benga ye pasteur c'est que tozo d'une valeur ya ba pasteur rebelle te mais mabeni ya sali parce que nani azarana Peniel jackpot a sepe na Peniel a qui Denis Lesi a sali cop pour ya zo Peniel mabeni ya sala soit des amis $500 jackpot a pesa que $1,500 pour ya zo Peniel ba comme moi sambal te jackpot ça donne na balar nebele jackpot non d'abord
na pese na mboda za na balar ne baza garçon mo nanu o na kelela na akelela na te avant na mboka oyo avant na ba santon na mapangu na mboka oyo jackpot chanteur musicien jete kafu na mboka oyo les seuls musiciens na mboka oyo défendaka ba congolais oyo esika ba sud-africain bazali esika ba nigérien bazali esika ba ghanéen bazali jackpot ayaka wana ko beta musique kitoko akita Kinshasa posa la promotion na ye asala pe featuring na na Koffi Olomide. Alors Denis Lesi lokola azalaka lokoso ya mbongo nde aye kosolola na jackpot na boyi natanga mutu akotisi bango relation na boyi natanga kombo na aye wana komi kosola nde Denis Lesi jackpot amo libéré Denis Lesi moi $1000 moi $2000 moi $500 moi nini a promettre Denis Lesi gena kosombela yo mutuka o Denis Lesi mito za mutuka te te za mutuka mutu ekufa muso ateka mbawe beteke makasi azimituka ateki alors tango ateki mituka Denis Lesi akomotambola makolo moko senga mutuka ya jackpot atambula na parce que batu ba mona lokola yango banine bima ka pesa zika kala mai moto ande ya nde bimi so mona tabane de nani jackpot nde mutu amemie po mikolo ba traiter yepo ya solo jackpot mutu afuta mbongo wana po ba traiter Denis Lesi po yango bo mona ke mikolo eza ko ya bo mona Denis Lesi elonge ko bonga ye mwanda bonga eza nduta to mai moto eza omoni misala ya mabe wana usala misala ya mabe obanda kusala nde ebima ine elongi misala ya mabe ya Denis Lesi nde ebima ine elongi alors jackpot loko mutu ya malamu wana nde abandi mpe bakozwise ba traitement tango ayebisi jackpot ke nde eza wana banini akobetelo cop pa penyele ye faut koma mwasi ya penyele mobali ya penyele ozolanda faut yuna penyele faut bobeta fara bozala bino mibale noko ye mutasali cop loko pe atake ye pasala ne boga moko boye jeune moko cool balar na ye penyele aye penyele tanga ye bon eza no soni penyele na makambo azosala po agarde ata kombo ya pasteur na biso Mike Kalambai notre chanteur Mike Kalambai aza na valeur moko on a habité ba place nga na pesa papa wana aza jeune na benge papa par rapport ya nengazo aza na ministère ya munene so zumo za journaliste Mike Kalambai alanda ipenele ana pour la nini Mike Kalambai na penyel balingana na bolingo solo balingana bolingo solo ko pe ba rapide penyel za ba jeu pota bana ba kaboni tala ba extra likina bon te et juste que moni Nzambe azaka ka Nzambe Nzambe azui Mike Kalambai tango azana penyela chaki mo mutema moko boye mutema moko ke tovanda siko penyel tango bandaki Mike Kalambai tsoki awasa ba tourner na ye boye penyela sala ka ba jenda awasa ba jenda na ye sikoyo ya nkuku eko bimba na poisa Nzambe eko révéler Mike Kalambai Mike Kalambai tanga koti ba jende Nzambe la kisi abike mwasi oyo za na ye wana za sirène bon ne Mike Kalambai ba prière de Nzamba bimisie na libulu ala lelo du moni Mike Kalambai vi na ebongi Mike Kalambai église plein Mike Kalambai makamnyo so sala ezo simba mais to bazana penyel maman no simba te mon cher solo parce que lisolo ya mwana na penyel bo excusez moi pour na mwana na pour na terminer na bengi auto tika la mutaka na réseaux sociaux to moni ba publier pe alobi etalete ya zo wanga na beza jackpot teza ex mo bazana nai la ndimi ke na video wana izayi awanga na ngote na Instagram na yabi ke na video wana la wanga na te pona mutali bosote ezangai mais za jackpot to te bolo banga jackpot to bimite eza mobali nga kala bon saka lobi bongo ngapela la naki yango asali déclaration eza yete eza ya jackpot te eza ex na eza mabete o nyoza osibi eza ba malédiction oyo pasteur Mike Kalambai alakela kae vina ye nyonso ekozala kaka bongo penyel place nyonso akotambola mibali nyonso bakobima na penyel banda kaka koexpose ye aotiaka bolumbu nena banosalaka bongo te bon jeune wana papa wana oyo elonge beba wana Denis Lesi
yena mutu passer ani yango da passer da il est comme teka eso on se conseille les marchés denine c'est comme siko ya komane loka denine ça suna copte. OK, yango luka à part parler na wana o asombaka kala na ki escroquerie ya mbongo escrokaka ministre wana asoka ministre wana na série ya Kabila mbongo wana zo somba lopango wana pe ministre wana azo zongisa makambo na justice. OK, il faut ministre wana retirer lopango wana. OK, denine si a tika la locataire na ba ville akena mateteke église après qu'il se sili ba $5 mambonga mukia zale nango esila bandimi basala sauter da na pesa bandimi mambongo so église so église. OK, oh ba biso tono ke kunati oh ya $5 so ye wana vidéo boy $5 ba série wana. Ah bon osomona mais malédiction oyo ya le vrai pasteur mosali na nzambe l'homme de feu l'homme spirituel moto azala bon nzambe kati na Michael Ambai Peniel vina ye ekozala kaka bongo ndeko na ngai jackpot yo yebi bima na yekiri wana bima longwa peme ya Denilesi sala bulo na ala sa carrière na lesia ya tala no ta succès n'était na mboka oyo babeta ko partout. OK kanga mana mutu moko za na malédiction Denilesi et Peniel bato ba malédiction ba sangana toloba bato oyo omoni bilimo mabe nyonso o ba pasteur nyonso babenganaka ba apôtre ba pasteur ba nani tout bilimo nyonso babenganaka ekonokanga Denilesi. OK ya omona ke mutu olie angenga otala mutu via mutu ezobeba tala ba mama na biso ba Rose Lesi so otali mama Rose Lesi monieka bolobi ke mama za na molimo santo. OK omona le Saint-Esprit a incarné katina e mais ce que monika ka mais on a ba on est pe la famille Rose Lesi ba nande ba te ya wa biloko lokuta Denilesi na zala kanganga Denilesi na zala kanganga. OK Charles Lesi abondela pona e trop. OK ozolanda basera sala ba nzondo wana ba mai wana ekingangati wezali banganga ekingangati batu bayeba ngo te za kinganga basera wana lelo nda bimi na le lorsque abimi ke alingi ya sala ya ngo comme na ngo normal comme na normal comme na normal mon cher. OK, merci beaucoup. Conseil européen ça donne les amis topé Peniel, conseil européen ça bon mi ça tuni poto kabara mo lelo. Avant la pesa bango conseil na pesa na bandeko na mbote o balanda ngai vraiment pe bandeko mbote o bandeko balanda micro ya peuple vraiment King France Télévision balobi bo s'abonner, bo partager, bo liker vraiment et ça la bien. Merci beaucoup na le président ba homme d'affaires nyonso ya Afrique du Sud Mohamed Moleka le seigneur de la ville. Thème ya maman Charity Moleka la maman Fondation Ezawane et Salaka Badon. Merci beaucoup notre trésor malin. Mobutu, c'est quoi Abisso, il y a Jobu 4 forces les grands mouyaka les millionnaires. Alex Moulimbi Mokonzamboka, Shérif Osonga, cérémonie Joka Sai. FCC Rité Minikou, Argent Bola Studio, merci pour la Brésil, King Kabo, vraiment on appelle ça conseil, puis la monnaie intérêt de Djobura, John Chako. Conseil, il y a chinois. Chinois Kayumba Malembele, mon ami, Chinois Kayumba Malembele. Chinois, papa, biso chinois. Alphabet. Chinois, ouais, papa, Kena, Evani. T'es au solo la télévision. Chinois Kayumba solo la. Bien, hein? Moi, quand on pète Nzao, à solo la. Chinois pas solo la. Denilesi. Ceux qui ont continué, Makambo et Lisusu, Zamba va frapper. Yo, Lingi, Obebisa, O. Toba vie ya pasteur nabiso Michael Ambai lokola bakabwana nani na la fille olingi obebisa vie topé réputation nzamba opinir yo na onyo so sala parcellité ya kanda ana raison oh pesa pena conseil Peniel, avant la personne conseil, n'a pas mot Christian Saï, hein, les Grecs Christian Saï, Didier Luka Papa n'a aujourd'hui Trésor, Mouzongo, Christian Saï, vraiment la personne mot na mettre Ramsès kilo, il y a français, lycéen, Rambo na français, Teddy Lumbu na France, vraiment n'a pas na Trésor Mouchi les millionnaires. Peniel, yoku moi n'a pas conseil ils n'a pas ça c'est bien n'a pas ça na ndeko na biso jackpot
wa star agaya wa star amune na mboka o Afrique d'ici partout ba bio Zimbabwe baby yo Lolanda yo beta musique ba fali kutu le mususu ba succès yo sana ngoli bandi ba fali kutu ba na moté Hollanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On appelle Simbote King Kabo. Président King Kabo. Pourquoi pas Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Pourquoi pas on appelle Simbote Trésor Malem Mobutu, Balobi Jomodango qui casse paix. Pourquoi pas Yannick Igwe. Binotou, on appelle Simbote Bozé Belé. Quand l'émission a biso, je te promets que l'année prochaine, ça soit année, il y a Moussala, au monde de Sali analyste, Sali bilan, il y a mort à la biso de Mamoueleki en tout cas. L'année prochaine, ceux qui m'ont bien côté de la biso, Torobongi Sabo, Zara branché, connecté, beaucoup d'informations, il y a net spéculatif. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Team France Télévision, Team France Télévision.